Mbote batata ba mama bandeko ba oyo nyoso balingaka sous les baoba ba mbote na bino ebele bisika biso bizwi bino vraiment ba shalom na ba homme de Dieu ba oyo nyoso bazali ko sambela pona biso ba shalom bisika bizwi bino boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique ba merci ebele na pape oyo ya catholique oyo avandi na kati na mboka ya Roma. Merci na ndenge ozali pe kokota likambo na biso ya ba congolais vraiment boboto na mboka na yo et puis topesi ba yenge na bundi ya Congo na église ya PV ya Longo vraiment ba respect ebele vraiment losako na ba chef coutumier na biso bino pe tozozela ya bino pe bokota makambo oyo etali mboka na biso ekozala malamu vraiment ba salam ebele na bandeko na biso ba musulman et c'est quand on se voit sous les baobas tolingi bino vraiment ebele vraiment bande konangai ba bonsoir kande na lobana bino ba bonjour ça dépend ernini okolanda sous les baobas toye lisusu liboso na bino bande konanga ba mama tata bandeko na likambo na biso vraiment oyo etali ndeko na biso ya mwasi ezali Grace Mbizi ndenge asilaki kobela ndenge asilaki ko sala SOS na ye pona maladie na ye ndenge pe elobami lisusu ke azali vraiment na problème o ezali ke fo basala ye opération bandeko nanga ba mama batata bandeko émission o to kosala ngo na deux étapes. Première étape nazali ko nalandaki vraiment ndeko na biso molobeli na biso vraiment pasteur JF Ifonge asilaki kolobela a moi muke na général likambo oyo etalaki Grace Mbizi atangaki kombo na ete mais biso batu ya ba analyse ndenge to analysaki maloba na e vraiment ndeko na biso alobelaki likambo wana vraiment apesaki aye pe conseil yango tolobaki te tango mosusu ndeko na biso Grace Mbizi azali pe kolanda sous les baobas pourquoi pas tango mosusu eko akolanda JF Ifongete na ndenge pe yombino moko boyebi kamwa mbutu muke ekotaka entre ndeko na biso mwasi na JF Ifonge yango tolobaki tozonga to profiter to tia maloba ya JF Ifonge ponda ndeko na biso pe Grace ayoka yango pe ebele ya batu oyo bazali ko bazana ba doute bazali ko kende gauche droite pona ko lobela basali na nzambe na ndenge moko ya mabe bokeba kaka ndenge na yebisaki bino na lobaki na bino lobi ba mama batata bandeko oyo nyonso tu amonike mosali na nzambe apesaki prophétie ou bien lobelaki likambu moko ya mabe bandeko nanga kofinga te zongisa mosali na nzela na nesika na ye pote azali mutu lokola yo mais kofinga te même ikutu mama na yo tata na yo camarade na yo a lobelo likambu moko sepeli nango te bandeko nanga totika kofinga bandeko ba mama batata bandeko bino moko boyebi o ezali ndeko na bino mwasi la danoise ndenge ka toyaka na se ya sous les baobas vraiment lelo ndeka na ibisaka bino mwa kopo no ya jus mwa kopo na ya coca pourquoi pas coca moi whisky muke na kati esalaka pe malamu nga pe na o naza pe na oyo nga lelo tomela na biso bandeko nanga mwa te mwa lecho esalaka toujours malamu vraiment sans tarder tolinga tocha maloba oyo frère yani ngato benga yemingi frère na biso Ifonge alobaki pona kokebisa ba oyo nyonso bafingaka basali na nzambe awuti koloba ngo kaka c'était hier biso pe tozwi maloba wana to ya pe koloba to analyser na likambu ya ndeko na biso Grace Mbizi à vous bochela ngai maloba wana ekozala esengobi bandeko nanga bolandango na bokebi nyonso tout on va pona batu muso balandi biso lelo ngolo no tanga frère yoka nasana Ésaïe chapitre 58 yoka frère na bandango na verset 6 yoka frère tanga frère je lis au nom de Jésus-Christ yoka voici le jeûne auquel je prends plaisir nous avons ça ben tala jeûne ngana lingaka ngana so plaisir yoka détacher les chaînes de la méchanceté comment dit chaîne détacher les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Yoka bien. Partagez ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison
le malheureux sans asile. Yoka. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton prochain. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta guérison germera promptement. Au moins, gêne. Il y a un bilan. Donc, mon babinina. Babi, partage ton pain avec nous, détache les chaînes de la méchanceté. Là, dit ça y est, l'ongola mutema mabé, l'ongola bateau kangana mutema no baska bimemi yom mwana nzemo mba okanga bimemi ina l'homme sagete. Donc babi bimi ça ba babi des renvoie libre les opprimés. Bateau yo opprimé na mutema no. Abini voici les jeunes où j'ai yanga bagi non, ba demo ba kinara na ba jeune na ba prière. Yanga lobi awat. Yo abiso ko sali bongo yo na verset 8 abiso ko sali bongo yoka. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta guérison germera promptement. Pour sa guérison, donc nous sommes montés mamalamu. Donc on est là-bas tout candidaté. Nous gagnons dans le sungier. Fali mazengelo ko pesier. Ngana zengelo. Donc bolingo le plus grand commandement c'est l'amour, frère. Quand on se pratique, on a des choses à faire, frère. Tu sais pas na ba kambro sala mingi na ndaku. Tu sais pas bien on est tu sais pas na ba occupation belé. Mais tu as tout est à Nzambe. C'est par amour que nous faisons cela. De la frère Tanga Bimisi Mbongonaya qui fout à studio pour la gratuit. Et au Canada, nos frères. C'est par amour qu'il fait ça. Donc ça veut dire c'est ça l'amour. Donc il y a un moni qui est biso to zako yaba nanza pour bolungwa moni chaîne. Yo yebsa so yo kanginza. Donc yo ku yesu soit kufaki po yo kufaka nzala. Ils sont koufaki pour nanager na toi. Bolanda bozo la chantif kalate alina pesa moi. Ça dit je ko mukeko na itali grâce mise. Please. C'est ça. Bolanda place de prière. Donc vie na yo komi prière so ba tel yo bomo nelongia prière. Biso so ba tel biso vierge fiaskala. Ezaka na ba YouTube wana o mona mtumoko ba tio ko ba suki bloko matoi. Donc so mona mokili. Biso so ba mona mona prière. Mona que ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu tout fait. Voilà. Donc ça veut dire yango mona ke talanza maso batela biso babumisa biso mikolo nyonso bango kutu bana satana bakoliate babe bakina bafoto na ba ténèbres. Oh bien aimé dans le Seigneur. Tango yo lalino na maman Françoise. Eh dans la fude na ngaya bango bazana ba monde ténèbres te na ba photo batindi na ba bene boyoki bene ce qui wapi tala biso ndenge tozali frère ce qu'on ça mazo beta ndaba tela ne touche pas mais yoka kité allez baso beta bango moko bien aimé te lobaki na ebele boko bendaka makolo na maboko boluka bango to lobaki na ebele nzamba ko frapper bino boluka bango et tikali pe misusu bien aimé dans le Seigneur oyo nyonso a touché le frère Jeff Ifonge nzamba ko piniri yango ya kusenga pardon yango ya kubenga frère JF toza bana nzambe to kolimbisa bino tange boza kiteti mitali bino papa na biso akotomboka na kombo na Yesu Christ. Voilà frère. Ba mama batata bandeko ba oya ngai bosili koyoka ndenge frère JF Ifonge asili koloba bandeko na nga beti penza ba betaka sete makasi les émission oyo elekaki lobi alobi tangu ba oyo bazobema ba photo na biso na ba bene bazali komema ba biso kuna tozali epa tozali ka pembeni ya tata alobi oyo nyonso asalaki mabe bakomi ko beta bango bino moko bomoni ndeko na biso pe alobaki makambo ya bene awa pe nani Jeff Ifonge azongeli makambo wana ya bene yango biso tolobaki te vraiment to ya lombangu to solo la makambo oyoyo pote tozongisa ndeko na biso na nzela ndeko na biso Grâce Mbizi alandela makambo oyo etali pe spirituel alandela pe makambo etali pe physique nyonso mibale vraiment alandela yango parce que ndeko na biso bino mo boyebi ndenge katolobaki azalaki penza na ba conflit na batu ebele bazolobela ye vraiment bino moko boyebi mais tozala na motema ya kolimbisa bandeko na biso soki basali biso mabe ezali kaka ndenge wana biso nyonso totambolaka pe un jour mabe mosusu pe nga nazokokanisa nazokotambola malamu batu mosusu pe baza kolobala ngaki nazotambola mabe vraiment bandeko na biso tolimbisanaka kaka mokili yango ezali kaka ndenge wana kokangela moninga kanda te pote toyebi ngonga te toyebi pe tango te bino moko boyebi kaka tango nzambe ye moko abengaka mutu toyebaka ngonga te bandeko na ngai sujet na biso oyo ya fois passé tolobelaki mingi makambo oyo etalaki grâce et puis tolobelaki mingi bandeko na biso ndenge nini tokoki lolenge nini tokoki kozala tosengaki penza ke tosala moins récapitulative tolingaki tolobaki
toboite to batolobite ke soki mwasi oza naturel ezaka ko sukoli mai okopakola mafuta te okopakola eloko te tolobaki yango na sens wana te po tomoni pe bato ebele pe bakomelaki biso balobi te la danoise eske basi nyonso yo lobi ke basi so balati perruque babimaka solo nalobaki na lolenge wana te bandeko na ngai bolingaka ko comprendre makambo boyebi bato ebele bamosusu baza wana baza conscient baza wana bazolata ba perruque na bango basokolaka pe perruque wana te bazali na bango parce que mibali pe eza ebele bazokoloba ke basi mitu na bango ezoya basolo bazokokosa makambo wana te donc ntango toyaka kolobela bino makambo parce que bamibali pe bazoloba et puis ntango mpe tolobi makambo ya babijou tobomaka mbongo na babijou ebele pe bakomante yango wana a partir ya lelo nalingi nasala mwa système moko boye bandeko na ngai linga kombo na yo pe etangama linga pe ba idée na yo pe kende liboso yango na fo bokomaka ba idée ya bien na banda sikoyo kotanga ba commentaire natangi kombo na yo natangi commentaire na yo tiaki toche yango na kamati yango tolobeli yango pe mwa moke soki commentaire na yo ezali malamu soki pe ezali mabe tozongisi yo pe na nzela soki ofingi tobloke yo pi tokoloba pe kombo na yo ke totangi commentaire na yo tolobi bomoni commentaire oyo azali mutu na biso te donc azali mutu na biso te mpona to ede ye asouffrir te ayaka kotalaka biso ayokaka motema pasi parce que kofinga mutu avant yo finga cela veut dire que oyoki pasi na motema alors sous les baoba tolingi batu na biso bayokaka motema pasi te tokosala ni toko aider ye to bloquer ye na sens que ata soka tali biso wana etali ye moi acha les sous commentaires ezate bande konanga kolinga te na to bloquer yo paso to bloquer yo yeba ke ngai na yebi ko débloquer te na yebi ka ko bloquer wani ko zala pasi ta musu balasima okoki ngana koki ko kenesi na yebi na bloc na chaîne danga kala na bloquer garçon moko boy alandinga na commentaire moko na cheki na site mususu alobila danoise ngana ko karasu ko chaba commentaire epai na yo te pona nini boy na na yebisaka ke na bloquer alobi pardon fungolanga na fungola ka ete mais bon tokolo baso pe pona ye tokoloba heureusement chaîne wana ezana suspendu na chaîne oyo na moni ya komi pe kocha na ye ba commentaire en tout cas c'est bien yango wana bandeko na ngai liga ke ocha commentaire ya malamu parce que siko to komi na système soki mission eleki to banda kotanga ba commentaire siko so to tagi commentaire na yo mama et que commentaire na yo ezali ya malamu te et kozala bien te tala kaka système ekomi na sous les baobé komi ka bongo hein bandeko nanga na kopona ba commentaire awa na kolobela ezate ke na poni oyo kaka misu na ngai eko beta ou bien on a komona ke bato ebele balingi yango na kolinga pe na tanga yango ope bato ebele baboyi yango batie o penza ba na se na kolinga pe na tanga pe yo pona toyeba eloko nini ndenge ni tokosala et puis soko muta poser question na ye na kolinga pe to tanga to meka pe ko répondre ye et ko sala pe malamu na sala ba question musu batu ba posaki bon na kotala penza boye parce que ba commentaire awa na émission ya oyo elekaki eza 248 bandeko nanga tokozwaka 15 talaka tana biso siko na sala ba commentaire mususu soki par exemple na kolekisa boye na moni yango te mais nakangaki yango déjà na mutu na kolinga na répondre bandeko na biso parce que ba posaki ba question ezaki ba question moko ya malamu makasi vraiment ekozala malamu et puis lelo soki lelo totangi commentaire na yo en tout cas ekozala esengo mais soki pe otie commentaire na yo ou bien poser question na yo et que oligite batanga kombo na yo lobi ala danoise tango mususu tomber na commentaire na nga na ligno tanga kombo na ngai te na en public mais toutefois okomaki pe commentaire donc bato nyonso bakotanga na bango ngo kaka ba makambo pe ya cash wana pe tolingi yango te bandeko na nga toleki avant toleka na kotanga bakombo ya batu tolingi vraiment bandeko na ngai tozala motema munene ka ndenge na uti koloba pona makambo etali ndeko na biso Grace Mbizi tozongisaka mitema sima azali ndeko na biso vraiment tosunga ye et puis à partir ya ba commentaire oyo tokosunga lisusu ndeko na biso Grace et puis tokolobela ye lisusu parce que tozotanga sikoyo ba commentaire ya émission oyo elekaki pona makambo etali Grace parce que balobaki ke azali na besoin ya mbongo ezalaki $22,000 ndenge balobelaki na émission oyo elekaki na en média en ligne yango nga lobaki na bi soki aza na France cela veut dire ekozala €22,000 ndenge na lobelaki bon tokolanda ba commentaire
ndenge bato balobeli yango. Commentaire ya liboso tokotanga ezali ya ndeko na biso, bon ndeko na biso Baba Gabi. Voilà. Te. Bandeko na nga baba tata bandeko. Bolimbisanga sino te na kobosana. Ezalaki likambo oyo etangi piercing, bozolo ba piercing, voilà. En tout cas batebele ba corriger ngai balobi la danoise balobaka piercing te balobaka piercing bokomaki. Ba mama batata bandeko na lingi na nyata sete na likambo wana. Ngai la danoise ndenge bozomona nga boyinga ndeko na bino mwasi na botami na Congo na koli na Congo. Wana nakoki Koko Sabinote et puis natangi petit na yebsaki bino na université na Congo na yaki poto j'avais je crois dans les 24 et 25 ans babilo ko moka ndenge wana. Bon bandeko nanga na umeli na poto et puis mboka na kendeki kovanda ezaki Danemark na umeli kuna na sali en tout cas na umeli voilà na umeli makasi kuna ba congolais vraiment bazate tozala ki mukie mingi et puis to bandaki pe komona na te komona nezaki pasi makasi. Et puis batu kuna pe belé baza na misala na bango baza occupé ezate ke obandeki ko benga mutu boza ko solola vraiment lingala e loba makanango mingi te nazalaki na problème na saki bambule belé na bande ko loba lingala vraiment te na bande pe ko loba français penzate donc na bande ka ko loba kaka danois tozolo bakaka danois donc français nanga pe ekota mwa mbutu là c'est vrai et comment moi kilo na koloba parce que na bambule belé et puis lingala na ngai pe na koma ko mélanger yango na ba mot danois donc tant nga nazolo ba piercing nazolo bango na ki danois ezali fautité ezali vraiment bon na ki danois batanga ba RT ba soki R eza na katikati ya et soki eza ne bande lokola Rita okotanga Rita mais soki R e komi na kati batanga kangote donc ba P ba I e koma ba I ba donc et ngwana na ba piercing donc piercing ezali RRT tant na yebsaki binonga na zaki na piercing eza RRT ba o balobaka danois jamais ba koseka kutu ba kosepela donc yangwana R msusu bokomo na zolo ba momoko na lobi yango bien te bo kansate ke na lobi yango mabete na lobi yango na danois donc mais ce que comprendre na yo kaka eza nango te fo koma o kanti ke corriger la danoise te o corriger nga te parce que naza na problème ya koloba lingala tine bandeli kaka na tia mot danois te naza pe na problème ya koloba français na tia mot danois te parce que na lobi langue wana pendant beaucoup d'années sans koloba français mingi sans koloba lingala mingi wana ezaki kaka entre parenthèses bandeko nanga tolobaki tozotanga tozo kende ngai na bino tozo découvrir likambo na biso oyo ndeko na biso to tombe pa na ye kombo na ye Baba Gabi oyo asilaki kolobela biso awa na kati ya likambo na ye ye alobi boy alobi mama nzambe apambola yo lisusu awa balinga ka bijou voilà photo tanga ngo bien mama nzambe apambola yo lisusu awa balingaka bijou lisusu te kaka ba fantaisie même super wax balingaka kolata yango lisusu te kaka ba pantalon na ba string et puis ba mama mibimba eza pasi mingi pona ba mama congolais kaka buzoba ndeko na biso ce qui vous comprendre alobi ke to résumé yango abike mama nzambe apambola yo merci apambola pe yo alobi pona ye azomona ke ba mama idée ba mama balingi su kolata ba bijou te bon baza eza pe mabete na lobai pete ke na sens ke bolata ba bijou soko ni kolata ba bijou te eza problème te pour ba mama ndenge bazu déjà lire na bango soka lati moi eloko na ya bleu moi ya rouge alingi pe koto boye eloko lito ya rouge gourmette soki nini pardon chaînette ya rouge ba bague rouge ba biloko wana eza mabete bazo benga soki concordance mais bijou eza mbongo ozo so baba bijou na yo oza ko bomba okoki pe kokende ko bombisa ngo na banque okoki pe kokende ko bombisa ngo pe na ndako okoki pe kokende ko bombisa ngo na poste eza mbongo okao oza na problème okokende na banque osimbisi ba bijou na yo
oza garanti bako defisa yo mbongo au cas où oza pe na problème okoki pe koteka ba bijou na yo nga na yebi papa moko mama na ya kufaki na Congo azalaka na ba bijou na ye wana sérieux na ba bijou lokola ya minene lokola oya madilu esungaka ye akendaka kosimbisa yango afuti tike na azwi na mbongo ake akundi mama na ye kozonga na ye akokaka susu ko récupérer yango te ba banque akanga yango mais esungaka ye yango wana bijou eza eloko moko malamu nzambe apambola yo ndeko na biso toye epai ya ndeko na biso oyo ye vraiment bato ebele balingi commentaire na ye kombo na ye Lydie Hardy alobi boye bozela alobi 2000 € nde eza solo te alobi 22 000 € eza ya solo te chirurgie plastique pe esthétique na France awa ezo banda na ba 3700 soki bamemi ye na urgence ya hôpital ya munene bakozwa ye en charge bakotika ye boye te eza ya solo te na montant wana ya 22 000 €. Mama ya biso alobi ke montant wana eza ya solo te ye ayebi montant wana bien soki bamemi kuna eza ba 3700 et puis soki penda ya solo eza problème vraiment eza urgence bako traiter ye ba mususu pe akofuta eloko te ndeko na biso grâce tala tango mususu pe kozala ovani na mboka moko boye yo ozo yeba te eloko nini oyebi nten eloko nini okoki kosala solution yango wana balobi ba 3700 alors ba oyo nyonso babwakaka ye abwakaka bango montant wana 3700 eza penza ebele makasi te donc bakoki kosunga ndeko na biso ekozala malamu mingi ndeko na biso toleki na ndeko na biso kombo na ye Sephora Kiwuti alobi boye ma chérie de moi oza na raison lobela pe ba maquillage pe surtout ba fond de teint ezopesa pe ba ride na ba cancer de peau bisous je t'aime ma sœur chérie moi aussi je t'aime ndeko mwasi nalingi yo mingi nzambe apambola yo ndeko na biso mwasi alobi ba mama boke ba pe na ba maquillage pe eleka ebele te parce que balobi ke ezopesa pe ba cancer ya ba peau parce que ndeko na biso tokoki kopesa ye raison na sens que soki ope ndeka nazolobela bino olingi eloko ya moins cher olingi ba faux de teint ya moins cher yebaka pe ozobebisa nzoto na yo parce que tango totiaka ba faux de teint mosu ezalaka ya bamai ezali kokanga elongi tango elongi no ezali kokangama na bamaske bamosu batiaka bamaske ezokanga elongi tango ezokanga yo elongi yebaka pe ke tango kosokola elongi ekoki kobimisa yo baride wana ekoki pe kobebisa po na yo epuis bamama mosu mpe bazalaka trop fatigué asalaki bamaquillage na ye na pokwa fonde ko mwasi osokola elongi okoki kolala jamais salité okoki kolala jamais na ba maquillage même okendeki na feti olangwe oza fatigué leka na salle de bain sokola nzoto na yo mwasi d'abord mwasi nyonso alalaka te sans kosokola donc sokola nzoto na yo malamu parce que eza pe pona intérêt na yo moko ekozala malamu mingi vraiment todeki awe epai ya mama na biso mama Sophia Ngalu mama Sophia Ngalu alobi boye que du yel pa mai vis da ya go so siatima vono ya ke stop ai okay tokei epai ya mama na biso mama Sophia Ngalu alobi boye Congolais, arrêtez de vos prières partout pardon awa eza makambu ya prière te retrait de lolo point barre alobi botika kolobana ke bakende grâce mbisi basambelela ye basala boye te eza makambu ya ba prière awa te eza makambu balongola ye mabele point barre esili pas plus pas moins vraiment ezali ndenge wana
ndeko na biso mususu ye ayewa ye aye penza mwa ko contredire pe mwa ndeko na biso Sofia Muke ya lobi boy comme on est Imam Nela alobi mais vraiment je n'arrive pas à comprendre au lieu qu'on la critique prions seulement pour que Dieu la fasse grâce. Je pense que personne n'a jamais péché. Arrêtons mes frères et sœurs. Prions seulement s'il vous plaît. Personne est parfait. Moi je te connais pas grâce, mais je prie pour toi jour et nuit. Amen. Maman Nabiso, vraiment que Dieu te bénisse et si kozali. Ye bino moko boyoki ndenge maman Nabiso nyati sete alobi boti kako critiquer Grace Mbizi mutu asala lisumu abamba Grace Mbizi limbanga totala ye ye azali kosambelela maman Nabiso Grace Mbizi butu na moi kuna pe na kati bato ebele basili ko répondre maman Iman mais kozala pasi tokota kuna na kati bande konanga bozala un peu tolérant parce que système auto bandiango pe sika donc parce que nazali penza na posa bato ebele ba sepelaki na idée ya mama na biso oyo mama na biso Imam soki pe mama mais kombene nela soki pe ntolo baka ndeko ndeko na biso mususu en tout cas idée ya kobomba mbongo na bijou bato ebele basepeli nango tokepa ndeko na biso oyo Marie Lobe alobi bijou ya or ezali garantie en cas de dette bino kaka ba bijou fantaisie nga nzoto eboya plaqué o alobi nzoto eboya plaqué azali na raison tozali na bandeko na biso ebele bazaka na problème ya kolata babiloko mato ya ba garantie ya ba plaqué bazalaka surtout bandeko na biso mingi ya Kasai bazaka na problème na ba mato yo komona ba mato ya moko evimbaka donc au moins esali ba mbuma donc bato ebele balata kaka ba bijou ba wana bazala bango malamu parce que bazala l'air bazako tambola déjà obele na mbongo na bango na nzoto en cas de problème bakoki koteka pe ekoki ko sunga bango. Tozali na ndeko na biso mususu awa kombo na ye Zaza mama show to mama ba kombo na so ina tangi mabeli mbisa Zaza mama cho. OK, bien parler yaya surtout batu batia piercing totanga sko ndenge ba komeli ala na basu piercing na meminga ambwa wana kidanwa. Bien parler yaya surtout batu batia piercing na munoko na bango ezalaka solo makasi. Wow, binomo alobi vraiment munoko na bango ezalaka solo makasi eloko nyonso artificiel eza na ba conséquences tala neti fifi siwa mabele eza original kitoko mais bazolinga ba critiquer. OK, bolandi ndeko na biso Zaza ndenga alobi ke bato batiaka ba piercing awa na munoko bon na yebite ya bonga na vandi na mutu na atie piercing na munoko te donc na yebite ndenge nini ya constata ke munoko na bango ezalaka solo. Je peux aussi imaginer est-ce que okobanga te tango yoza nango okokoka konika lolemu parce que munoko na biso soki ebimaka solo ezalaka mbinu te ezalaka mususu ebutaka na libumu mususu eutaka na lolemu soki lolemu ozosokola ngo bien te. Cela veut dire que akoki kozala na raison parce que soko batie yo trou soyi ezokota na trou wana babiloko basalite ezokota na se ya piercing tina trou siko soko ozonika eza pasi mpona yo nika tina kati wana donc akozala na raison ke munoko ebima solo. Vraiment ezali mawa mingi bandeko nanga tokeba parce que eza vraiment bien te na sepeli na kombo oyo yango na lingi na tanga makambo alobi ye kombo na ezali femme sage. Voilà, toyoka sagesse ya ndeko na biso pasi pe mawa est-ce que makambwango eza ya solo ye moko grâce aleka a explica la danoise osekisi ngai
osekisi ngai musique eza côté kuna yo otiete mais obini j'étais là. Boyebi bon lobi la to chaki nini bon tala kaka bon eza nzoto te biso kaka nzoto ya ba congolaise ezalaka moto soki pe batie musique ko kaka nzoto eningani vraiment mama na biso sage femme to sepeli mingi to sepeli ngonga ngope ndenge kendeke mbangu na lingi na luka bozela muke nazalaki na likambo mibale o esalaki nga vraiment pasi esalaki nga ke tolobela ambition oyo mama o akomaki mulai na si natangaki makambo akomaki mais na akomaki lisu makambo mibale vraiment lelo chance mingi etombe pa ya mama na biso pona akomaki makambo malamu tozongeli lisusu akomaki deux fois mama na biso Lydie Hardy akomaki lisusu boye likambo oyo etushaki ngai pe nasepelaki nango mingi pe nazalaki nango na kati na motema na ngai alobi boye tolanda la danoise ngai natiaka commentaire na video bon ngai natiaka voilà balingala pesa la kaya mususu zoloba natiaka bon donc na passé quoi ngai natiaka commentaire na video wana ya Grace Mbizi asalaka ye moko na lobaka ke ezali allergie nde esalaki ye ba chirurgien plastique wana esengaka pe ba contrôle après quelques années pe il faut ko changer yango wana esali ye conseil mususu pona ba mama bolanda ba mama bapesaki bino conseil awa il faut bosukolaka mai ya pio donc mai ya malili na tongo nde ekosilisa baride na elongi l'eau glacée yango wana nde alobi ngai na sukolaka mai ya pio ezali très bien pour na santé bomeka nanu bokopesa ngai raison ke nzambe apambola bino bandeko na nga to telema muke na likambo oyo ya ndeko na biso ya mama nzambe apambola yo mama Lydie Hardy nzambe apambola yo esika ozali bandeko na ngai likambo ya mai oyo ya glacé oyo ngai mutu alobela ngai ezalaka docteur moko azalaka ekolo nini oyo azalaka Ghanéen voilà azalaka Ghanéen azalaka docteur na ngai ntango nazalaka na Danemark nasengaka ye nalobaka apesa ngai bakisi akomelanga bakisi oyo parce que bande koloba o ba savon boye kosokola nango na basi en tout cas papa bolimbisa penza bokokoma ala dana zozo babilobela bon voilà papa bazaka compliqué so bobandika kosola masolo na bino ya basi ekomi bilobela entre temps azoyeba te tozo kosunga pe molongani na ye donc alobaki alobi soki bozo ko utiliser biloko wana ezosala ke ba produit chimique eza bien te na se ya basi eko komemelo ba cancer eko komemelo ba makambo ebele alobaka na ngala danoise eloko ya bien ya kosokola même na se ya basi ezali mai ya pio boy sokolaka mingi na se ya basi pona tam soko iko sokola pe mai ya moto sukoli penza bien mais à la fin sukisa na mai ya pio bon kokamata pe ba mususu pe bazwaka ba glaçon okozo pe ba glaçon penza ozwi yango bandeko na nga mwasi obaki yango na esika ya basi ozwi bande hygiénique otie ekozwa même ba 5 minutes ba ezebele mai wana nyoso ekomi nango mai esalaka bien na bomwasi ezongisaka bomwasi pe etiaka vraiment ezalaka malamu mingi et puis pe ndenge ndeko na biso pa lobi eza pe kalate na yoka kikara awa na kati ya ndaku ezalaki kaka mpona ngai na yebisaki bino naza na bana ya ba jeune fille talaka ba jeune fille bakoma na bango bichacha balobaki mama ndenge ozokola boye eza bien ozwa ba glaçon bango kutu bayebisaki nga ozwi ba glaçon na tie na kati ya sachet na le na bandi kotia na elongi boye donc na tie tozwa neti exemple oyo sachet neti boye otie ba glaçon na kati okangi ale ozwi
ata serviette ata nini parce que pe contact pe na ba sachet boy na banzoto mo ezaka bien te ozwi mo esui na yo moko ya propre che ovandi ko vanda boye oza ko cha ne longi oza ko cha en tout cas balobi eza bien même soko tie yango opemi muke otie maquillage na ope ko vanda kitoko et puis elongolaka pe baride ndenge pe mama na biso awa awuti ko yebisa biso. Merci vraiment mama Lydie nzambe ya lola a mona yo. En tout cas bandeko na ngai il faut pe totanga pe eloko pe mutu musupa lobaki tozo pe saka ya malamu toza pe awa na mwasi fona luka ye vraiment naza na posa na mona ye akomelaki biso vraiment batu bakomi ebele penza bazokomaka ati siko bazaka kokoma donc c'est comme ça quoi. Mais nalingi na mona mama oyo akomelaki ngai wana tukaso na moni ete na kozana souci yeyo voilà bandeko na ngai toza na mama na biso oyo nde sikoyo penza mama oyo toko bloquer ye ngape na iseki bino oyo ngai na ko bloquer ye yeyo yango bino boyoka ba genre nini ya makambo oyo soko komeli la danoise ako bloquer yo akomi boy que des futilités par manque à faire toujours devant le public pour dire des bêtises. Boyoki kombo na ye Yolande Mushipai ya lobi ndenge ngala lekara awa eza ba futilité ezali manque à faire toujours naza oleka na public pour na manque à faire et puis nazo lo baba bêtises. Voilà mama na biso kaka ndenge nazali awa na fini pe téléphone na ngai na bloqué mama na biso Yolande Mushipai na bloqué ye akoki kotia lisusu commentaire epai ya la danoise te parce que na lingi na lobabo yo mama na biso Mushipai Yolande ye azali ministre aux affaires inutiles aza busy aza na musala ebele sikoyo ye mutu aza na musala ebele alobi biso toza na manque à faire ayaki kosala nini kotala la danoise sikoyo entre ye nanga nani aza na manque à faire na moni fo ezala ye alors pona to sunga ye to bloquer ye akotiaka sous commentaire te batu ya boye bazali batu oyo balingi te baninga bazwa conseil malamu place batu bazali et lumière eza fo diabulu moko ya kaka aya kotia commentaire ya mabe siko soenga naza na manque à faire siko problème na ye eza nini eza problème ni ye mtu aza na makambo kosala ebele aye kotala video oyo 40 minutes mobimba 40 minutes eze ebele ba mama batata bandeko aye kosala nini yango wana tozwaki video na ye to bloquer yango tokei epa ya mama na biso moko atunaki lika moko ya mutuya il fallait to répondre ye bandeko na ngai vraiment minuta ya hatibe 3 minutes. Ba mama bandeko vraiment fona suka awa ezali mawa mais to ko continuer yango na sujet on a ko continuer yango bo partager balobi na tikali kaka na 3 minutes nazalaki na mama na ngai mama vraiment esiko zali ko décourager te na kozonge la question na yo oyo atunaki biso atiaki babenga kango lisusu nini na français na ya koloba na kidano na mimi susu ngambo atiaki stérile pona akanga mabota mais abandaki toujours ko régler alongoli yango donc mama la biso lingi ke to pesa ye conseil pona yango wana mama ko banga te na ko zongela yo bandeko ba mama batata bandeko ba o nyoso balingi émission o ndenge to lekiseli yango bocha ba j'aime bo partager émission et ça la ka bien pona ekomela ndeko na biso Grâce Mbizi ekomela ba oyo nyonso bazali kotambola na mbutu bazali ko comprendre sens ya makambo te bayeba sens ya makambo vraiment bozalaki epai kaka ndenge
bomeseni mama leki na bino la danoise ndenge kaka toyaka vraiment tokoya su bakala mingi te ndenge na yebisaki bino ane oyo mosala se mosala faut vraiment to la musa conscience ya mboka na biso tokozongela pe ba commentaire parce que émission oyo ba commentaire ezali kaka tinda nga nazotanga boye batu bazokoma kaka ba commentaire donc tokozongela yango soki lobi te lobi ekoya tokolancele bino susu suite ya ba commentaire pona ekosunga bino ba love nzambe a pambola bino botikala malamu vraiment bye bye.